Bon, Karine Mokonzi à lobby. Les Kamba lobby, elles appellent déclaration. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Bah te belé, bah créer bah page. Très bien, on peut bien. Et bandi les locataires. Banda Karine ala na Congo. Na Komba la baron. Biloko belé na Instagram. Na réseaux sociaux kaka biloko belé na Komba la baron. Siko mutona so comme na babone belé. A changer combo. Alobi pe bien Congo ya biso. Et banda kiawa la Chine pour na Karine Mokonzi. Mototo amonaki Congo ya biso tangi bandia. Wana la baronne Karine Mokonzi na Facebook na azali na 217 000 abonnés. Congo ya biso aza na 0 abonné. Abandi na makamba la baronne. Nga nazotala etango abandi. Natali epe tango akomi na 1000 abonnés. Natali pe na moins de 6 mois akomi na 200 000 abonnés. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Wana zolobelaka Karine Mokonzi. Siko Congo ya biso ekomi ya bato nyonso. Bongo te. La baronne mpe alobi yango. Alors bandeko, ngai naloba nini? Landa ngai naloba nini? Eya matière. Matière epiaka esengo na kanda. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandone. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Congo ya biso eza toujours Congo ya biso. Ebima na kombo ya Karine ya biso te. Mais ebima na kombo ya Congo ya biso. Ebima na kombo nango. Alors, et comment olobela Karine Mokonzi? Qui est comme une abonnée spectaculaire na tamuke. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Nyonso wana pona makambo kaka ya Karine Mokonzi. C'est comme comment olobela batu nyonso. Bon, nako condamné bango te. Nazoyana na bango na Congo ya biso. Nakie na ba o mosusu sikoyo osali page na kombo ya Karine Mokonzi. Oza chinoise pe. Ozali téléspectateur wa zozote. Sikoyo tango komi na babone olingo changer kombo. Mais pourquoi vous annoncez raté? Tu ne veux changer combo. Pour Moutako Kanisa ndenge la baronne à lobby. Au changer combo. Pour m'abonner ma comme belé. Ah. Au tchèque combo na. Mais puis il y a des explications sur les abongo. Ponga papa robot na gogo le bapé. Au changer combo pour commisozo. Ah oui? N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne,
je ne reviens plus haut. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. D'accord, le bapé, aux ala qui infiltré, au côté gigaga, pozo makambo, na oyeba makambo. Si manango zonga na monde bazozo. Ocha kombo na yo. Mais pourquoi pas bopesa ata sinel na site na bino na longoli komba Karine po na boye na keboye. Osengi merci na Karine. Osengi merci na la Chine. Bon, na zongi la Congo ya biso. Congo ya biso na kanisa soye bakomo tia batu mosusu. Po page ta mosusu basentir pona la baronne. Ko tchaga makamba la baronne. Ta mosusu page eko na buzz. Non, eko na baisse. Buzz te me baisse. Do eko kita. C'est possible. Po ba mikolo page ti lelo ndenga na yebi. Baza bato Karine. Balinga Karine. Basolo ape na Karine. Po ba mikolo page ya Congo na biso ba yebani. Moto to yebi bango. Yango tina na loba kombo ezate. Mais mututu ayebi ba mikolo page ya Congo ya biso. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus haut. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Eh, même si on a bien côté en internet, c'est quoi yo? En tout cas, si on a côté ba YouTube belé, na oyoka, ata moko kotanga kombo, ya moto moko ya page, ya Congo ya biso. Donc Congo ya biso, bango, bakomo tia makamba batu nyonso selon ngai. Ezali pona changement ndenge YouTube komo kende. Po Congo ya biso abazaka mingi na YouTube. Lokola TikTok yeye makasi, fo baze mingi pe na TikTok. Po fo page na ye ya Congo ya biso e marché. Tango interesaki makambo mingi ya Karine, premièrement, po azali baza mo équipe. Premièrement, po bazali batu ya Karine Mokonzi. Deuxièmement, lokola bali batu ya Karine Mokonzi, bamona ikolobela batu mosusu wana c'est inutile, non? Po avec Karine Mokonzi, ça fonctionne. Alors, basalaki musala na bango pe bien. Yango na moins de 6 mois, 200 000 abonnés. Vitesse au bango bakokisela babonné. Même les news de Star, ekokisa bongo te na vitesse a bongo. Le bas la bouche autorisée à kala. Ba betango na vitesse. Alors, Congo ya biso. Bango premièrement, eza musala. Faut retala nano géographiquement. Na sauté wala. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus haut. Je ne reviens plus, voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Alors, bandeko, pour na Congo ya biso, oui. Mais bino pe bata Congo na biso. Bo solana Karine, non? Ah. Bo zala gentil. Bo solana ye, bo explique ye. Orenga na usala ba makambo. Bo lobi la baronne tala. Boye boye. Ngala porte-parole la bino te. Hey. Congo ya biso, bon. Nga de toutes les façons,
bango fo basenga Karine Mokonzi merci. Karine Mokonzi pe fo senga bango merci. Bango ba progresser pour na Karine Mokonzi. Bango pe ba lobeli ba intervenir pour na Karine Mokonzi quoi. Mais problème inde surprise oyo. Po ndenge ba komo lobela batu mususu. Ba koko mema mape. Orge Karine Mokonzi aza mama réseaux sociaux. News ezakaka. Bango na Congo ya biso. Baza toujours ne sika ya makambo ya Karine Mokonzi. Tongo midi poko. Surtout liso basololanga na Karine Mokonzi. Ata bino mo. Nazo kansela bino mabete na ibi bino. Ah. Tala ulingo solo ana muninga na mususu. Bato bakobenga bino boloba obo oloba. Mengana bino toyebani. Bino wa mikolo page. Soko lingo tiembondo na meli. Mikolo page, c'est vous. Et c'est lui. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Nakolakisa bino pe ndenge na localisaki bino te ndenge na yebi pete po wana bato bakotika soko tia tembe te wana kozala mabe na moma oyo bokoko wangana ekende bien yango botika naloba nyonso te nayeba bino ti ntango bozozwa ida osala yango ti ntango bosali yango ti ntango abone moto ya liboso abone ngai mpe na abone ti abone bakomi na 10 ti ntango boleki 200 000 naye contrôlé par la baronne so bamati combien donc page wana ya Congo na biso ezaka neti nga mpe na bino tosalaki yango mais siko bino bosalaki yango alors soki la baronne api exemple ya bino Congo na biso eza kolobela makambo nanga la baronne moto alobi exemple ya Congo na biso atangi soka alobi parce que azwa explication te mais bino boya wana bosololaka na la baronne en plus ligne directe ta mosu mpe la baronne ayebine bino mpo la baronne alobi abien api exemple mosusu bapage mosusu bomonaka moto akomi o les fans de Karine Mokonzi mais ntango mosusu page yango eza nango nga moko Karine Mokonzi nasali page nakomi les fans de Karine Mokonzi. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Nzoka page yango ezalaka nango yanga bino bokanisi bafani basalelinga page mais eza bafani te donc mpo na nini Karine Mokonzi alobi bon en tout cas nayebi te mais napesi la reine de la musique facile Jeli Show mbote na pie mbote bon Congo ya biso twana bino la reine de la musique facile ya beta apesa musique ya solo na batum na biloko tu ya facile te aza mpe na bafani na ye aza mpe na page les fans de Jeli Show mokili eza elengi bongo réseaux sociaux gwawa ai eza nde elengi oyo tokota nawa moto famille ya nani Donald Trump akota na la Chine à travers mwasi na ye mboka revine eza blagi te la Chine de Karine Mokonzi famille ya Donald Trump na kati bomona wa maseki hey. Alors tozalaki wapi
Congo ya biso. Congo c'est ya biso. Donc Congo ya biso, eza pe la Chine. Na yebi, si na lobi yango bien. So boko moko tsa makambo susu. Po chaîne na bino mata. Na yebi. Na yebi bino. Bo pesaka penza bo mi pesaka. Na makambo wana. On dirait musala muso ezalaka te. Na sepelaka bongo. Na sepelaka na bino. Foko mi pesa na musala ozo sala. Mais ata bino moko. Bosola la baron. Kokanga no kandate, awa likamba kandate. Entre nous. Oh. Mais soko boy bomba matenga na salani. Bon, ata bomba maki. Nangana ibabino ka. Kanisa de la bouche autorisée. Oya kala ya liboso. Première la bouche autorisée. Ti lelo bato bakete. Menga si na ibisabino la bouche autorisée. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Akufa. Azaki mwana mwasi. Bazako travailler. Na masolo ya Jonas. Donc, oya tikala vivant. Na l'aksambino ye. Si kompo na koye bagara. La bouche autorisée. Bozana banzele bila okendete. Kaka na masola Jonas, akoyebi sabino. Soba lingi. Po masola Jonas ayebi, na lobaka déjà vérité. Problème inde, akamwaka. Koma na yeba, eloko bato bayebaka te. Na robote, na mémoire koba. Bandeko na zolo ba par hasard te. Boche mbondo na meli. Donc, na kati ya la bouche autorisée, oya solo akufa, mort, enterré, akenda libela. Azaki mwana mwasi. Oya poto ba o travailler yeyo, basola Jonas. Bon comprendre les sous. Oui. C'est quoi yo Congo ya biso, bilon boali léger, pona koyeba bilon bala moko. C'est quoi bosolo bate, toko wanga ne ya biso te. Bon mekate, N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Bon mekate, pona kobimisa ba page na bino mosusu. Bien sûr, na kobimisa ngo. Nga papa robo na sakana te. Bo dialogue na Karine moko. Ça va? Boyoki? Soki Karine Mokonza lobeli, a puis exemple, ba misuba komaka les fans. En tout cas, tikanga na pesa nga likolo nango makambo bote. Likolo nango makambo yo posala mabe likolo nango makambo. Osala tout. Freddy Vegas a bloqué compte nanga wana faux compte. Osala tout. Jaeli Show a bloqué faux compte nanga wana Facebook. Osala yo likolo nango makambu. Yo atokangi page na yo. Soki nazo tiko kaka nazo linga penza ko sambu sote. Po kangi page lo wa liboso. Pepo biso nyonso toza nsima Jaeli Show. Yango na tiki yo. Mais bon, awa mpe ya makambo no te. Awa eza makambo ya Kongo na biso na le fani de le fani de le fani de papa robo alaka eza te. Nga mpe na osala te. Mokili yango eza mpenza elenge. Bon, de toutes les façons, on a les fans de Papa Robo. Car bano ya kine, bano ya partouze. Bango de balinga Papa Robo. Bino pe bolinga nga pona nina na tuna bino te. Po mona na ke Congo, de bolinga nga mingi tokutani, baye kozwanga o viol. Bongo te, bolinga nga na nenga solo. Bon, nga na soki sao.
Ciao. N'attends pas que je m'éloigne pour comprendre mon importance. Parce que moi, quand je m'éloigne, je ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà. Il faut comprendre mon importance quand je suis là. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.